Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Naïb Sakabino que jamais je ne cesserai jamais vraiment ya ko remercier bino na fidélité na bino oyo bozalaka nango na 5 minutes avec César Ngadi. Donc parce que boyebi ke bino mutu bosalaka 5 minutes ezali court ya éducation civique. Donc ce qui est éducation civique ezali ko pesama malamu romona batu bakomi ko s'intéresser. Boyebika ke ndenge na yebisa bino ke un civique et koma mingi na kati ya ba congolais bakoma komi komisa amnésique bango moko surtout depuis tozwa président oyo ayasiko yazali mwana mboka toyebi papa toyebi mama toyebi ba kelasi ni natanga mais peuple congolais toyebi eloko tolingité tolbite ke bino nyo surtout bozala sima ya Félix Antoine Tshisekedi non okoki ko critiquer parce que critique est là partout, même dans les pays développés, tout le monde a critiqué parce que jamais tout le monde a un pays comme le pays ngai na komi na souka, tout ça danger non, ba critiquer kaka, ba lo barana to comité, mais bon biso Congo oyo to koma sikote donc il faut critique pour masolo et kendaka bien mais critique moko ndenge na lobaka critique moko constructive. Donc 5 minutes ya lelo tozali ko lobela FARDC na biso toko lobela FARDC na biso toko pesa bango vraiment balongonia na makambo o tozali komona soki makambo o tozali komona ezali ko sala maboye grâce ya président de la République na biso Félix Antoine Tshisekedi Chilombo stratégie oyo azwa po na makambo ya este yango nde ezali ko porter fruit vraiment ezali ndenge akalate na Kanambe. Donc Kanambe azalaki ndenge wana parce que alingaki guerre wana et silate. Mais avant to kota na vif ya sujet na biso to développer yango vraiment malamu tozali vraiment ko bandela na communiquer o tozalaki nango boyebi ke tilelo tozali na matanga na équipe ya 5 minutes avec César Ngadi ndeko na biso leki na biso moninga na biso collègue na biso Doudou Swami Doudoulé a Koufelaki papa lelo tozali samedi bakundaki papa na biso Léonard Makombo Lobby na Kinshasa. Donc Doudoulé lelo azali ko yamba batu na esika na ye na Risson Rangis pour a remercier batu nyoso tu bazalaki bokota la Lobby nde to proposer bino ba image nyoso tu tozalaki na veye o ezalaki tubandai ko sambela po na papa na biso avaba kundaye na ndenge lelo ekoleka epa ya Doudou Swami Doudoulé. Donc merci une fois de plus na batunyo surtout oyo babengaki Doudoulé pour na ko réconforter parce que mutu aya na fête na hôtel mususu ya anniversaire ya mariage ya nini ezali vraiment okoki ko limbisa yeso kazwaki tante mais soki mutu aye na matanga na yo na nini etikalaka na kati ya motema ti na kati ya mémoire d'une façon indélébile parce que sunga moninga azali na pasi parce que masolango ezalaka tour na tour. Donc vraiment to remercier bino surtout na soutien na bino bosalaki po na Doudou Swami ndenge abungisaki papa na ye papa na biso Léonard Makombo sikoyo azali vraiment kopema na kima epai ya kolo vraiment. Donc merci beaucoup na soutien na bino bokozwa ba image na 5 minutes oyo ekoya. Donc sikoyo ndenge na yebsaki bino tout au début de mon intervention que émission à lelo toko lobela FARDC bino moko bomoni FARDC mikolo oyo ndenge bazali ko bunda ezali ko pesa batu esengo po bino moko boye basiko FARDC azali na minduki o esengeli penza a bundela et puis motivation ezali makasi bomoni ba soda na biso na ba condition ba komiko lala na ba condition oyo ba komiko lia parce que boyebi ke ba soda ba fonctionnaire nyo surtout ba komiko somba biloko moins cher. Donc ba komiko la na ba condition bien ba komiko zwa biloko nyo surtout na ndenge bien kolata minduki na bango. Donc ba soins médicaux na bango ndenge nini motivation ezangate oyo ezali contraire
Nandenge Kanambe azalaki parce que ba soda na biso bazalaki na condition mabe et puis yemorope abandaki ko favoriser guerre oyo bomoni bino moko système oyo président na biso Félix Antoine Tshisekedi asali pe azali ko sala bomoni azali ko porter ba fouille nango bomoni ke ba witi ko kanga 1000 miliciens rwandais tolobi bien 1000 miliciens rwandais FARDC na biso ba mbrenge bango penza ba kangi bango bozomona makampo boyekala ezalaki ko sala mate donc bozomona batu oyo babandaki ko tikala monika soki guerre sili mais mona bazaka na kati donc parce que ba infiltra biso ba itokanga 1000 miliciens rwandais et puis FARDC et découvrir tunnel. Oh, bozomona ka bovandi bokangi banzela mais minduki bandaki kokota na tunnel moko basala donc na Rwanda tina bakota ba benti na bakota est donc bokozala ke bozana bino calme mais minduki ezali kokota na se ya mabele makamba boto bandaki komona yango jamais na l'ère ya Kanambe donc vraiment bozali komona ke ezali neti malade kokota sikoyo umeli metango bando melakisi malé bato bazalaki kokanisa neti oboy na boy il faut tozala na patience parce que guerre wana e bandate na lobaki guerre wana e bandate tango président nabiso Félix Antoine Tshisekedi fachi aye guerre wana e banda kale puis ezalaki comme na niveau moko donc Félix Antoine Tshisekedi pour à comprendre makambo bien il faut avanda à étudier terrain à côté na masolo sala ba proche ndenga salaki na Kagame à comprendre le système en ndengni bomuni quand même que makambo FARDC ezali ko bunda FARDC ezoko bunda yango moko parce que biso kala tozalaki ba soda na biso baza ba soda piko to bandaki ko ba soda ya ba monde entier ya be kolebele bazo ko sala ba formation pas na biso donc tozali na force ya ko bunda sans que ba kote la biso kala bandolo ba oh non ba bengi soki ba non ba FARDC bazali ko bunda bango moko bomoni bino moko système présent na biso asali ba oyo bazali ba soi-disant commanditaire azui kaka bango oh donc azui bango atindi bango alabi bon bino batu balobaka bino mutu boza na kati ya masolo bobo tala bozo comprendre système à présent ba oh siko to mone la bango ke bango mutu bakotsa masolo azui batu musutu alabi bino net bino bozali ba soi-disant commanditaire parce que alobeli bango ndenge wana te aponi kaka bango atindi bango kuna botala sikoyo soki bokosala masolo ndenge mususu donc ezali mystique ezaneti yo sikoyo fakwa bayebi koza fakwa batindi yo place makambo koko fakola omoni ke soko fakoli bakangyo mbala moko donc achi bango piège bon bino hein balobaka boy bon bino mo mutu bokende côté makambo neza sikoyo bakotala soki bokosala masolo be bokosala masolo te baza obligé basala masolo ndenge mususu bozomona technique ya makambo ndenge ezali technique ya président na biso ezali ko porter fruit donc peuple congolais tolobaki tozala vraiment na président na biso tozala na confiance na yebo yokaki na Paris atanga yaki alobi jamais à ko trahir Congo na ye à ko trahisa kango jamais donc si ça jappe sa molimo na yepo guerre wana sila akosala yango. Donc toujours na série oyo ya masolo ya kitoko o FARDC ezosala bomuni nazo sabino FARDC ezosakana te bomonaki dernièrement balakisaki bino ke ba découvrir place oyo babandaki kosala neti usine na bango moko boye babandaki kosala ba bombe artisanale donc bango moko bazo fabriquer ba bombe artisanale na bango omonaki ba bombe bazo tinda tango sikoyo donc bazui tout la mwisi ya zaza na pression FARDC donc tango ba sangisa ba biloko na wanza te ba kimi donc ba ekokuta place na bango o usine na bango penza ya ba bombe artisanale ba bando sala bango moko bazali na besoin kuta batute tout ça ba kangi yango ba découvrir yango bozomona ke ezosala esengo vraiment na elengi ya kozala donc na FARDC na ba soda ya pikobo donc parce que Kanambe akokaki kosala ba makamba boite donc mboka ezalaki ya kobeba na niveau moko ya kosakana te na sola kisabino preuve ke po bomona kake mboka ezali penza na niveau moko donc ya mawatro nazali ko lakisa bino botala bino moko to ebite donc un sénateur ou bien une sénatrice bakoko zoye pe awidi mboka comme sénateur mais quand même il faut mutu ezala bien pour oyeba koloba bo
tala bino moko sénatrice oya Kanambe oya zana kati ya Sénat la raison de plus il faut biloko tuana et soit déboulonnage donc ba longo la bato tuana donc dissolution salama ba parlement ba Sénat tuana donc et zonga sur place 8 ki tozwa ba sénateur na ba sénatrice asuko boyo ka sénatrice ndenga zolo ba na ebité ceux qui amona ki parce que amona ka zolo ba bien boyo kabino moko na ma na motema botala niveau mboka na biso ezali kokende. Par rapport au discours de mes collègues sénateurs candidats, je suis très content parce que tous mes collègues ont bien parlé. Tout le discours a été très bien, génial et sage. Le discours a été adressé à l'objectif. Il n'y avait pas les polémiques, il n'y avait pas les injures. Et j'ai été très content comme nous sommes dans la famille, comme les loups ne se mangent pas. On a compris qu'avant l'élection et après l'élection, ce sera de la même manière. Nous allons rester toujours dans la famille, les uns et les autres. Donc, Bilomoro, Boito Landa, Botalaga, Sénat, oh, penza Sénat. Donc, pour ba combo, les laka, ndengmona ba combo awa. Donc, sénatrice. Boyo kandenga zakol babo siko muta boyo soki loi yé de est-ce que yé a compréhension parce que la loi ngona mamakambon balo bana français kunat siko yé na nous azana compréhension ya langue française donc azo comprendre que tout makambouté bon muta boyo est-ce que yé a voter akoki kota la loi ce que witi na assemblée kuna bangonde mutu basuki sarapo ba kata mutu aza déjà une incompréhension donc aza déjà na ba problème d'expression française est-ce qu'on comprendre français de botala batoyo bazana kata Sénat oyo mboka na biso niveau oyo bazali nango donc ezali pasi na mawana motema donc vraiment avant de continuer sikoyo donc nazali kosenga na bino to marqué vraiment pause muké donc toujours au la bino donc traiteur munene oyo azala na Belgique o boyebi romain o na senga na bino na kansi batebele ba benga kinga mukwana ba bi numéro na enani numéro na ye et défilaka na suka bomo na numéro na site oyo bokoki ko benga donc vraiment bochai maboko parce que azali mwana mboka. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Bino moko Yolanda, donc ndenge na Sarabino qui na 5 minutes avec César Ngadi tozali wana pona ko sangisa batu pona ko sangisa peuple congolais donc ceux qui muninga sali likambu donc il faut ko sepela ko tchaye maboko donc to sala ka atendenge esprit na biso akalezalaki parce que tozu président oyo azali congolais neti biso muninga sali loko ozozila ke ebeba
Poyo sepela, poyo sekaye, soza na mbongo, au lieu que nous kosa mbongo et pas muninga na ozo qui n'est pas étranger. Donc na sengi na bino, bocha maboko na traiteur munene romain oyazalaka na kati ya Belgique na kanisi numéro na ezali wana ezali ko défiler bo bengiye ba primo ko ya malamu et puis bozo risque té bo sala fête bozo ba professionnalité. Donc bozo risque té au sali fête après bato baye ba lié bazui intoxication alimentaire ba yeti ba porter plein de temps ba okende na ba médecin ba monique bato nyo surtout ba yaki na fête na yo ba liaki biloko mabe. Donc il faut vraiment bosala ka appel na ba professionnel oyo ba yebi musala. Donc bomoni exemple ya Romain. Donc sikoyo après spot publicitaire oyo tokei poto yebisa bino ndeki tozali koloba makambo akolia parce que makambo akale ezalaki te bato kanambe na ye moko bato kanambe na bandeko na ye babandaki kosala tout bakotisaka biloko ya mabe na kati ya mboka na biso ba denrée alimentaire moko périmé déjà oh déjà il fallait babwaka yango mona baye kope ezalaki donc bazo kokotisa ngo na mboka na biso biso toliaka biloko mabe. Mais avec Félix Antoine Tshisekedi je pense que c'est pas la première fois tolakisa bino tozali kolakisa bino susu botala ndenge bakangi biloko se ba date eleka d'argent alimentaire il fallait ba boire quand même boyebi que ba kopango ezali kaka mais avec douane oyo ya Félix Antoine Tshisekedi ezali ko sakana te botala bino moko ndenge bazali ba kangi ba misuni ba nyama. Donc bazali ko niatango ko fina yango na miso bato po bazikisa ngo po eleka na population te bolanda bino moko mboka na biso ezali ko changer. Plus de 15 tonnes de vivres frais sont détruits à Kasumbalesa ce mercredi 4 décembre par l'Office congolais des contrôles, appuyé par le parquet. Les produits vivriers, essentiellement les abats des poulets, sans information nette sur leur provenance, sont périmés depuis le 15 octobre 2019. Et c'est grâce à la vigilance et le professionnalisme des inspecteurs à la conformité de l'OCC Kasumbalesa que la cargaison a été interceptée. L'OCC se félicite d'abord pour le travail abattu. Ce travail a été réalisé à travers les inspecteurs de conformité de l'OCC. Parce que nos amis des importateurs véreux, mal intentionnés, donc des Congolais qui n'ont pas l'amour de leurs frères et sœurs, ils se sont permis d'échanger les étiquettes sur les emballages des parties de poulet qui étaient déjà expirées depuis. Conscient de sa lourde mission, l'OCC Kasumbalesa, couvert sur le plan de droit par le parquet, a procédé à la destruction et enfouissement de ces vivres frais pour épargner les consommateurs congolais à des ennuis sanitaires. Patrice Kitengemboui Malamba, chef de l'agence de l'OCC Kasumbalesa, ne se fatigue pas à sensibiliser les opérateurs économiques. Quand vous importez les histoires pour un pays, il faut que les mentions qui soient sur les emballages soient des mentions dans la langue qui est connue dans les pays où vous avez l'histoire. Mais vous avez vu, on ne sait même pas c'est quelle langue qui est sur les cartons. On ne connaît même pas la langue qui est sur les étiquettes. L'opération de destruction s'est déroulée en présence des responsables des différents services de l'OCC, dont les chefs d'agence et son adjoint, le parquet, la quarantaine animale et les services de l'environnement ont été aussi associés. Pour l'Office congolais des contrôles Kasumbalesa, cette énième destruction des vivres frais avariés à Kasumbalesa ne sera pas la dernière si les importateurs ne prennent pas conscience. Donc bino moko bolandi donc na kanisi malembe parce que donc mutu ndengi 30 ans donc na kotokolo ba 50 ans yango 32 ans ya Mobutu na 18 ans ya Kanambe mboke bebaki siko faut que longola ba esprit oyo bazalaki na yango ya ko kipete za leloko ekoko boma bandeko na ye cop na ye ekota kaka bino moko bomoni preuve ndenge makambo ezali ko changer o makambo boye kala eko sala mate parce que ba douanier wana bango kaka mutu o futi bango mbongo bango kaka mutu bako lekisa masolo oyo siko nazali ko yoksa bino bolanda susu botala estreindre ndenge population na epsa bino ke Congolais za su naïveté Congolais za su zobate makambo Kanambe azwaki donc na faut pas comment président bambemba ba favoriser qui est ekiki ko sala malesusu te boyo ka population nzembo oyo zali ko yembela Kanambe na batu na yepo na mboka na biso bazali ko kumisa Félix Antoine Tshisekedi parce que makambo boka sa te que peuple congolais azali avec le peuple congolais azali ko mona yambalo eza su te ko babo mayo basa nani bako voter yo na musala oyo zali ko sala boka nzembo oyo peuple congolais azali ko yemba ezali ko pesa ye esengo makasi akumisa président na pe akebisa ba médiocre oyo ya Kanambe bayebake bako zonga ka lisusu na pouvoir te na mboka na biso.
Atika bafule bele na Congo alake la Congo na biso mabe Kimbuto lobaki Congo bobo mate Fachazi Congo apesa ngo na Nzambe Okasa kabinda ya moesila Okende universite esila Donc, si vous avez dit peuple, les années 5, vous comprendre que, donc, vraiment, elengi, et puis, peuple, vous comprendre que, Nzela ya mboka na biso ebonga ezali avec Félix Antoine Tshisekedi parce que makambo ezali ko monana au bout ya moins d'un an makambo ezali ko sala déjà peuple azali zobate azali ko mona yango donc potozonge ça makambo so beni bomonaki vraiment MONUSCO beni bazoko tala makambe belé to ebité MONUSCO balobara ezalaka wana kaka po etalaka ezalaka wana teke po ebundisa bato baningo bo ata yo yé ko surveiller ozo surveiller monike bato bango bunda il faut au kabolat donc bango bazala on dirait bazo tala bino bo bundi après ba compter que ah il y a le loi beauté jo oyo a bêtier donc a joué clé boa il y a le loi gagner a commis na papier non ce qui dit comme ça il faut bo kabola donc bo yo kabino moko population beni kanda oyo bazali na yango donc bazali ko beta discours na représentant na bango moko zo représentant bango boka bino moko ndenga zo avec véhémence vraiment na kanda nyo surtout ba le bien s'il s'agit ba kufa ba ko kufa soki MONUSCO zo comprendre que il faut et longwa na beni bango ba komema bango tina suka bino moko bolanda population beni ndenge zali ko beta discours po ba bengana batu ya MONUSCO. Si vraiment la mort en est pris pour que le président comprenne que la MONUSCO doit partir, nous devons mourir. Merci. Si la mort en est pris pour faire comprendre aux Nations Unies que nous ne voulons plus de la MONUSCO, nous allons mourir. Nous allons mourir. Si la mort en est pris pour que la MONUSCO comprenne qu'elle doit quitter, nous allons mourir. Nous allons mourir. Si la mort est un prix pour que le président comprenne que la MONUSCO doit partir, nous devons mourir. Nous devons mourir. Donc, bino moko bolandi, donc peuple congolais lingi sous ba jeter, peuple congolais lingi sous ba jeter sur les kambezali, ba telemeli yango, oh makamba bozala ki kalate lelo, donc ozomona ke population, donc bazali ko loba sur les kambezali, bien te ba ko loba donc MONUSCO pour na bango zo sala eloko mokote tina ba vanda kuna et zalité. Donc bino moko bo moni donc 5 minutes à lelo ezalaki pour na ko lobela makambu ya FARDC ba soldat na biso en pico ndenge bazali ko sala musala donc une fois de plus tozali ko senga bango vraiment ba continuer quand na liro parce que y a pas de raison ba changer parce que bazali na chef suprême ya commandant suprême à armée azali ko veiller na makambu yo subo monde ndenge zali ko za parce que kalizana ki boité parce que kana bazali ko wana po acha ba contre-temps pour donc FARDC et ça la musala ndenge zali mais avec président Nabiso yemoka zali congolais yemoka zali ko suivre makambo à la lettre bomoni bino moko métamorphose ya FARDC Nabiso zali ko bunda zali ko kanga ba tinelo bando ko sa ba arme ba kangi ba 1000 miliciens ba rwandais donc ba kangi usine muneno ba bando sala ba bombe artisanale bozomona ke ba makambo zali ko salema auto zali ko mona donc vraiment les 5 minutes à lelo zali ki poto remercier FARDC Nabiso na président de la République na système wa kotiseli makambo pour alobaki aromema masolo tina suka donc est et comme calme ce qui s'agit yé a pesa molimo nae a pesa molimo nae pour
reste et comme tranquille. Donc, dès qu'on a le barato comme une souka, il y a émission Nabiso, dans le barato toujours, je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires, comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc, je reste toujours friand de vos commentaires, de vos suggestions, de vos observations. Pourquoi pas critiques? N'hésitez pas à me les faire parvenir directement sur notre site cleboaoriginal.com et sur notre compte YouTube. Donc, surtout comme na souka émission boyebi topé saka base. Yango te simba makambo topé saka bambote ba remerciement to bandara toujours honorable député indéboulonnable Ziko Mayele yende député oyo aza indéboulonnable batu nyoso tout ne faut pas kende à part Ziko Mayele. Donc ceux qui topesi Ziko Mayele mbote toko kende na kati ya Milan pona kopesa Mami Céline Kaindo ba mbote belé parce que azali mo landi monene ya 5 minutes na kati ya Milan. Donc merci Mama Céline Mami Kaindo, donc merci na fidélité nao. Donc ezo sala biso e sengo ndengi olandaka 5 minutes, on comprendre que 5 minutes yango mutu kidisaka batu mutema na kayina kati ya Lille pona kopesa la petite Nacha Lukombo ba mbote ebele kuna na kati ya Lille na Lille esika ya président d'homme na Lille place à Vandi. Donc la petite Nacha a vendu sa staff ya bana bakoto na bano babotama koto bakoma kolanda 5 minutes avec César Gadna kuna na kati ya Tunis pour na repesa Guilhem Massa vendu sa masolo ya 5 minutes kuna na kati ya Tunis. Donc merci beaucoup na fidélité na yo nazongi awa na kati ya Paris na banlieue parisienne, plus précisément na 91 pour na repesa. Donc conseillère régionale il y a Île-de-France awa na kati ya mboka oyo mais azali na makila ya biso bana ya Congo mama Mati Kenya oyo azali conseillère régionale ya Île-de-France ba mbote na ye puis azali molandi monene ya 5 minutes. Donc asala kapona mboka oyo mais na kati ya motema na ye azali na souci makasi pona mboka na ye oyo awita oyo botama. Donc oyo ezali Congo kombo ya Congo azali na ba projet ebele pona mboka na biso. Donc ba travailler ka soko monier bazali na bras droit na ye donc Brice Mpiana donc bazala kaka bango mibale bo moni bazoko la mboka oyo France mais ba bosanité sika ba witi et sika ba wita et sika ba kola parce que ba te belé tout le monde ba congolais soka komi ko sala na mindele bien na bato ba koto a kominde ko poata bandeko naye au lieu à aider bandeko naye ezali bien te parce que ceux qui aux alliés françaises mais aux alliés françaises de soucheté aux alliés français de soucheté. Donc français toyebi bango ba kombo na bango ba Charles de Gaulle ba monsieur Rémi Favre. Donc vraiment koyeba ko sangana na ba ndeko na biso pona ko sukisa na ke na kati ya Londres pona kopesa Lauriane wana za petite sœur propre Lauriane na kati ya Londres ye soki donc makambo leki ya Congo ye alela ko mona tindelinga message azolela ya César to sala nini mboka ngo Félix Amuta zolingo bongsa mboka donc ye alela ka mais Lauriane na ebisio ko lela kate makambo ngo ezaka boye mais suka to ko gagner parce que bazaiwa bazopola mais bazondima bazaiwa bazopola mais bazondima te suka na suka moyen ba wanga ne koza sute parce que biloko nyo surtout ezomona na boye bango bako bima na poissa. Donc c'est ainsi que s'achève notre émission de ces jours 5 minutes avec César Ngadi. Cette émission a été réalisée par Yalolo Swami. Nous allons nous retrouver dans 24 heures avec grand plaisir pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe toko manquete, kanambe foizwa ma solo na mbunchu tona dikosi. À très bientôt. C'est Pela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'est pas 4K.
machine Madaka Daka, Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.